Zoumel 1000 ezope qui sabiso makambo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Je rolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien, bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio. Même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi balmakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Est-ce que vous confirmez donc et vous affirmez ici ce soir sur ce plateau que Moïse Katumbi n'a jamais eu d'autre nationalité que la nationalité congolaise? J'affirme que Moïse Katumbi a été candidat aux élections législatives en 2006, a exercé comme gouverneur, investi par ordonnance présidentielle. A-t-il eu congolais, une autre nationalité que la nationalité congolaise? Et congolais d'origine, non. Alan! Papa Roger, ma réponse oyo Denis Sanga Zako pesa et quand vous allez bendi lo pipi te. Maman Rosalie, et kokipe kozala lo pipi po ete bato nyonso tu bayebi Moïse Katumbi aza na nationalité italienne mais ye aza kowanga na yango. Et quand vous allez pe abendaki lo pipi avaya na studio oyeba te. Papa Roger à la ligue, Maman Rosalie à la ligue, Mazali Kotimela, oh Pepe ya Kosamate, na lokuta ya baini ya Congo, oh na tula landate, pa disco ya lokuta ya ba opposant, Amakalamba, ya sila, Radio Zoumel ezali kosala mosala ya makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya ngwanda poasa. Zoumel ebimisa Terminator poasa. Roger Lungala kota retrait.
Mio. Zoumel Mil, Maman Rosalie, Oumela, Tozana Besengande, à moi si, Odette Mbongo, Maman Rosalie, Makambu. Maman Rosalie, Balobi au Makambu. Donc, tant Rotterdam est confirmé, c'est que Ozali Penza Mot. Nakata Bat. Donc, bande nyonso soki Zoumel alobi likambo fo bondimaka po Zoumel akundola makambo oyo ebombanga mpenza na se ya mai ya bimisi yango oyoki Zoumela. Allô? Lida bitu salamboni. Ah, Lidi me yo reta on nga na kita susu tenga na okende te po a Zoumel le koki ba tira émission na ba mingi ba 22 nga na ota la Zoumel min. Radio na nga ya vérité na ebisa yo joana ke landaka radio Zoumel min tika ko landa ba radio mususu. Landaka radio Zoumel min radio a vérité. Radio ezalaka ko radio o emesa na ko mener ba enquête na bango. Radio a Zoumel min so yebisi ba exposer bango problème na yo. Yo kan explique comment Zoumel min ou exposer problème na yo ba yo ki yo mais ba tika la basara ba mena banquette na bango so ba yebi vérité ba don ba ko dénoncer yo. Oui ngana zo tala en tout cas moyen que nous sous na yo ko tiko erwe ezate di limbi sa en tout cas kende kaka pardon o kende te po na encore raté monsieur Zoumel min que c'est bandi. Zoumel min radio ya vérité. Zoumel min radio a to kundola. Zoumel min akundola rana source ata vérité. Et bon maman na samai Zoumel min akenda ro kundola vérité wana abinisa ngona mokili. Zoumel min radio a bosolo. Zoumel min eza Zoumel min bo bien Zoumel min. A Zoumel bino na 1000. Yo kanisi au leli ba on a 9 mais yazo lelo na 1000. Zoumel min radio a vérité. En tout cas, moi, il y a des maman limbi sera donc RSC qui font la Zoumel min. Zoumel min, radio à vérité. Zoumel min, Rotterdam Ndima. Zoumel min, Hollande Mobimba Ndima Zoumel min. Vous êtes Zoumel min, Hollande Ndima yango. Zoumel min, radio au monde entier Ndima. Zoumel min, Esika Bozali. Zamba Pambola Bino. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesa na kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo yo to bongiseli bino masolo pona o etali bongo makambo ya mboka na biso la République démocratique du Congo pe toko yamba lisusu na kati na masolo na biso Mbuta Zulubabela oyo azali na message pe akopesa na o etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Kasi ya mbote toko kakokota na kati na masolo wana nyonso na kosenga na papa Botamba kuna na régie betela biso na no mwa loyembo et bongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Zoumel 1000. Epake komi na saifora mama oya zuite atuna Jean Pipipina mache komi minite ya kotanga bae baba na kota Martha Marie Mosege na bawilonganga bandi mama le mieux côté banalunda confirmé PDG Kaye histoire kafufu na bula esila histoire
fera oyo fin de compte Jean Pipi Pina Nyangala Katao na dollar sense na diamant ba projet nyonso na mai manoko babatire biloko nyonso tokanaki ye attention sino tokoya kosala force à faire amigo cuidado atrabalho rápido rápido Angola não dá a problema da guerra nós queremos paz da Angola amigo cuidado atrabalho rápido rápido Angola não dá a problema da guerra nós queremos paz da Angola bae baba na lunda contor ezalaka te tuna andi putue balance ezalaka te tuna Serge Kasana kamanga na bapaida kazamaki na kutu te olunde change oyo azwi ya bomba bien minite tikali ya kotanga epake komi na saifora ye amigo cuidado a trabalho rápido rápido Angola não dá a problema da guerra nós queremos paz da Angola amigo cuidado a trabalho rápido rápido Angola não dá a problema da guerra nós queremos paz da Angola Jean-Marie Moulato Kin Service Express Claude Toto Papa Nanadette regresa na nossa terra soki bitumba ekokanisaka te kelima eponaka mbongo suka te tokutaki yango mpe tokotika yango Marthe Kayumba na Anvers regresa na nossa terra Edoval soki bitumba ekokanisaka te kelima eponaka mbongo suka te tokutaki yango mpe tokotika yango Barnabé Mavungu Pipi nazali mobali ya mayele Pipi nalandaka na evi ya bato te amesana boboto landa exemple ya président Cardoso landa exemple ya Chicho Lembeyo landa exemple ya président Mofike Basakila ya Jimmy Kabondo asomba banda kwe cuida regresa na nossa terra ademo nama soki bitumba ekokanisaka te keliwa eponaka mbongo suka te tokutaki yango mpe tokotika yango Olivier Stone ORT balingaki bameka poso ya souverain premier balingaki bameka kapeka pita mpidi jabakuka se representa ya Gianni Versace ale batantu kila roche mukoko ono kitoko Charles Dagio lelo yapwe regresa na nossa terra Dadi Bito soki bitumba ekokanisaka te keliwa eponaka mbongo suka te tokutaki yango mpe tokotika yango Texo Musique Cheveux Babs Mama
Moké chez Maki. Francis Kalombo Solution et Doxier. Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili kobetela biso bandeko ba bolingo kaka ndenge toyebisaki bino ke lelo ezali mokolo oyo toyambi bongo Mbuta Zulu Babela oyo aye na message po ete akoka koloba na oyo etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Yango wana ekipi ya Radio Zumel 1000 tofungoleli lisusu porte ya studio na biso po ete akoka koyebisa na biso eloko nini oyo abongiseli biso penza na mokolo mwa lelo. Na kosenga na bino na tango oyo ebongi malamu boyeba na kolanda ye na oyo akolobela biso na poko ya lelo mpona kotalisa masolo nini penza oyo abongiseli biso na mokolo mwa lelo. Kasi ya mbote nakoka kopesa ye maloba na baluki bongo epai ya monsieur to Mbuta Zulu Babela. Mbuta Zulu Babela, merci mingi mpona présence na wana kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo. Pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to PCO bambote ya mingi Mbuta Zulu Babela esika ozwami. Merci mingi papa Roger na introduction pesinga na bambote pesinga ngape lokola na zone silibino bambote mbote mingi na mama Rosalie mbote mingi na papa Botamba mbote mingi na Yomoko mbote mingi na ba intervenant nyonso ya Radio Zumel 1000 mbote mingi na ba landi nyonso mokili mobimba ya Radio Zumel 1000 ba mama ya Rotterdam na bosane binote mbote mingi. Ok, merci Mbuta Zulu Babela. Mais Mbuta Zulu Babela ya mbote na pesa yo pe maloba toyoka yo penza na oyo yo omemeli biso me na kozanga te na bandela ona na motuna moko nazali na yango motuna oyo ezali penza na kati ya actualité ya makambo ya mboka na biso. Tozali koyoka na makambo oyo ya ezali kobima na mikolo oyo ya ba nationalité oyo ndenge toza komona ezala ba député ezala bato mosusu pe bazali na kati na gouvernement bazali na ba nationalité oyo ya bapaya. Makambo wana bato mosusu balobi ete soki tosali attention te ekoki koperturbe ba élection na mois ya décembre pe tokozala bato moko toya kokoma lisusu moyen ba élection ezala te po nini ba raison ebandi kopesama. Alors yo okoki koloba nini pona yango na oyo etali mbongo likambo ya ba nationalité oyo bandeko mosusu bazwa na libanda me baye awa basali lokola bazali kaka ba congolais me bazali kobomba ba nationalité na bango lelo oyo nyonso euti kobima pe peuple aye ko comprendre makambo ebele. Okoloba nini pona yango? Est-ce que ozali sûr que makambo wana ekoki pe kotia mobulu pona kosala perturbation na kati na ba élection oyo ya mbula oyo tokobanda? Maloba ezali epai na yo Mbuta Zulu Babela, s'il vous plaît. Oui, en tout cas pona ngai na moni ou bien nazomona ba élection kozala retardé. Oyo eza opinion na nga personnel. Ba élection kozala retardé, pourquoi? Parce que Corneille Nanga akozwa musala makasi. Et puis soki ye moko azokanisa yango te ngai ou bien na bato oyo bazolanda nga nsima bato oyo bazosoutenir baaction oyo nga nazomene mikolo oyo na bamaloba na nga tokosenga na Corneille Nanga ameka koverifie badossier ya bato nyonso na baniveau nyonso oyo bato bakotia bakandidature na bango na présidentielle na députation batala ba nationalité ya bato parce que depuis kala bato mingi ba congolais surtout na wakati ya opposition mingi bazala ba nationalité ya bapaya. Alors lelo nazoloba boye nakoki koloba boye
omoni ntango ngai obie yo oza na famille songolo même famille na bino eza pauvre okochange famille mosusu te okende na famille ya bariche mpo olobake no nga na longwe na nga na famille ya bapauvre nakomi na nga na bafamille ya bariche alors ntango yo okende na bafamille ya bariche ale kala telere koyoka problème ekoyi kuna epai ya famille ya bapauvre ozongi soso te na ye mpo na problème boye ekoyi na famille non mais yo olongwa na famille wana okenda no kolinga famille ya bariche sikoyo ozosokela lisusu famille ya bapauvre wana mpona nini elingi oloba boye ntango yo change nationalité bato mingi bayebaka te ntango ochange nationalité donc okomi égoïste et puis oza sous patriote te ya mboka oyo oza origine oza na origine na yo parce que yo déjà ochange nationalité oza égoïste et puis operdre ki patriotisme na yo mais biso tozomona bato mingi bazwa ba nationalité mosusu bana na poto basi na poto après bango baza badepute baza baministre kuna na Congo yango nde ezosala meba na situation ya Congo eza nango kaka te ebo eskize nga me siko tokomi kolobela makambo mpenza na ndenge ya solo eza kaka teke Kabila songolo tout ça te biso nyonso tu tokomi toza na kati ya meba wana parce que yo oza congolais oyebi ke ochange nationalité na yo mais ozokoki kosongela kaka makambo ya Congo sikoyo bato nyonso tu miso na bango ekomi kaka na katumbi aza ye moko te bakatumbi baza ebele donc il faut kolandela d'abord makambo ya bato wana nyonso tu toyebi bango toza na bafiction mpona bango mais seni asala tous il faut kocontacte bapays ya wana nalobi soki même élection ekose retarde eza problème te mpo yo vrai biso oyo toza bafrai bacongolais nayebi ki na charge na nationalité te mais naza na poto plus ou moins 30 ans mais na charge na nationalité te nakoka kochange mpe nationalité mais mpo na ngai personnellement natrouvaka yango eza nango mpenza patriotisme te mpo ngai so nalingi kobundela mboka na ngai il faut nazala un vrai patriote et puis un vrai nationaliste nga ndenge naza boye me mibala na nga naloba na bango moto akochange nationalité aza te toza bacongolais tokotikala bacongolais tomonaka meme na bamboka oyo tozali okokende na biro moko boye bakendaka na babiro mosusu bakoyebisa balobi yo oza na oza par exemple nga naza na Allemagne bakoloba oza allemand ya papier mais oza vrai allemand d'origine tu vois c'est une honte mpona nga nalobi bien mpona nga nayebi na poto mingi bazala banationalité bakolinga bakritike nga mais lokola nga nazoloba ngo omeki kokritike nga mpona likambo ya Congo oyo tozolobela na bonne foi na bonne volonté et puis na muru ya Congo na muru ya bacetre na biso bacongolais soko omeki nga kolo liputa kobimela yo sans faute kolo liputa kobimela yo et puis soki osali meme obomama tokoyeba yo kolo liputa ayebaka bisika nyonso tu bato mabe bazali bakobimela yo parce que comment oko accepte nga naza congolais naza na mboka mopaya nazobundela mboka nanga c'est normal mais yo change na yo nationalité c'est comme oboyana na mwasi moko boye mais yo soki nozongela mwasi wana ubie oboyana na mobali wana bato opanda sango wa mobali wana aza mabe tusutu me na butu okenda yo kozwa tour epa ya mobali wana ubie mwasi oyo mwasi wana aza mwasi mabe tusa na boya ye na boye me na butu okozwa tour est ce que eza normal parce que ndenge tozolobela sikoyo makambo ya Congo soni eza susu te fo toloba makambo nyonso tu ndenge ezali epuis tokobenga nyama na kombo na ye mpo ezosala mpasi na biso bato toza
nationaliste toza bapatriote parce qu'un vrai patriote okochange nationalité te soki okochange nationalité eza nani volonté ya mutu na mutu me yo tika biso totikala na kongo na biso totia ordre na kongo na biso po yo okenda na ngambo mosusu me olingi soki ozongela makambo ya kongo omoni mbe baplace ezobima yango wana bana ya baministre mosusu bana ya badepute mosusu bafandaka na poto mbongo bazofuta bango lie etikala kuna na kongo profiki kesalisa population ya mboka na biso ezoya lisusu bozoya kotika lisusu na kote vi ya malamu ezali ozomona teke mingi tolingi kongo te c'est pourquoi nalobaki bien kongo oyo bato bazosakana mikolo oyo tokeba nzambe aza mosika te ya kofrape na kongo nalobaki bien kanda nzambe tobanga yango me nazomona tozoremarke ke bato mingi bazokontinue toujours kolinga kosala bamakambo oyo ya mabe mpona kongo mpona koprovoke kanda ya kolo nzambe eza malamu te bandeko fo tozala matoi fo tozala motema matoi ya koyoka motema ya kobomba makambo oyo ya bien makambo ya kongo ekomi lokola masolo moko ya pambapamba orke ezaka ndenge wana te soki oza oyebi politiki te kolobela politiki te mosusu ayebi origine ya makambo alingi oloba te me source d'information ayebi te place ni makambo esalami me akozwa makambo ale azwi mikro akomi kolobela makambo wana lokola ye amonaki yango orke bayebisaki ye eza malamu te wana tozoluka bolamu ya kongo te tozoluka bolamu ya biso moko sikoyo tozoyoka bieke bango na bango bazofundana te parmi bato oyo balobaka ke o baza bakombata baza barésistant tout ça bango na bango kaka bazofundana bamosusu bazozwa bambongo bamosusu bazozwa confiance ya bato ya ka mosusu mais soki olingi ozwa baavantage wana tika kolobela makambo ya kongo tika komaske personnalité na yo après na moi obimi nga naza contre gouvernement na congo naza contre bapoliticien oyo baza na congo mais na butu ozozwa bamboko na bango alors finalement oza moto ya ndenge nini wana loba likambo clair ou soit olingi kuna ou bien olingi kuna te oza clair mais oyo bino bozosala bandeko eza makambo soni eza makambo soni toyebi na biso tomonaka mpe toyokaka toza mpe na bapreuve oyo ezolakisa mpenza ke no baninga mosusu ya opposition soi-disant ya baopposant soi-disant bacombattant barésistant bakabwana mpona parce que bamosusu baza d'accord te na baoyo bazozwa bambongo alors soki yo oyebi ke ozwaka mbongo ndeko na nga congolais keba mbuta zulu babela bolimbisi motuna moko nazali na yango ya lisusu mpo na yo bato oyo babandaki koganga balobaki ete bango balingi te bakoka kosimba na constitution mpo ete constitution na makambo nyonso ndenge ekomami bango balingi ete constitution wana basalela yango mpe moto moko ameka kolongola ata lettre moko ya constitution te ezala kaka ndenge ezali me tala lelo oyo baye komona ete constitution wana ebandi kokanga bango mpe bashene na makolo sikoyo ndenge toyoki fuite moko oyo biso tosozwi bato mosusu ya opposition baza konegocie na cc baluka koyeba ndenge nini bakokosala ndenge bakoki kotouche constitution surtout na oyo etali bongo article oyo eza kolobela makambo ya banationalité alors yo okoki koloba nini mpo na yango mpo ete tokomi komona hypocrisie ya bapoliticien congolais bakanisaki ete biso bapeuple tozali kaka ble tokoyeba eloko te me tala lelo makambo oyo eye kobima etouche bango moko babosani ete constitution wana batiaki yango deja kadena balobaki ete moto asimba yango te lelo bango moko bazali konegocie mpo baloba ete soki bakoki korevoir na article oyo eza kolobela makambo ya banationalité yo lobi nini mpo na yango malobi ezali epai na yo s'il vous plaît non avant barevoir constitution
il faut batala nano bataya moko oyo bakosaki l'état congolais oyo bakosaki peuple oyo bachangea banationalité balandela bango parce que eza bainfraction ndenge bazolobela mpona Moïse Katumbi aza ye moko te baza ebele na liste wana ya monsieur Moïse Katumbi oyo bachangea banationalité omoni donc ye kutu soki achangea nationalité ya banani ya baitalien papa na ye azaki juif italien mais bacongolais est ce que mingi bachangea babelge mingi bachangea bafrançais baallemand est ce que batata na bango bazalaki baallemand to batata na bango baza babelge ou bien bafrançais nyonso balandela nanu bango so balandeli bato wana bapostule te l'état donc justice ya congo mpe alandela bango parce que bazwaki mbongo eza lokola kimuyibi bafrodaki babukaki lukuta donc balandela bango ndenge balingi kolandela monsieur Moïse Katumbi balandela mpe bamosulu baza ebele donc tokondima kochange constitution seulement soki balandeli bato wana esili tokosenga na biso bakongole nyonso toyokana tokende esika moko to mpona bato oyo baza na sagesse bachange constitution na ndenge ya tradition na biso na ndenge ya culture na biso na coutume ya biso bakongolais parce que soki totali bien baconstitution nyonso to oyo eza kuna na congo eza toujours solo ya bapaya solo ya bamindele solo ya baoccidentaux omoni donc il faut toluka moyen totia bibeko oyo ya bakoko na biso baza kosalela eza nango possible et puis vraiment biso bakongolais eza mawa tro toluka moyen mpe tozongelaka mwa moke makambo ya biso ya kala parce que tomonaka tozala bizaleli moko ya mabe soki mokonzi oyo azalaki alongwe tolingi oyo efase makambo na ye nyonso tu eza malamu te logiquement eza malamu te mokonzi oyo azalaka na pouvoir ntango mosusu mpe c'est vrai eza mpe mpasi mpona kozala mokonzi kokamba peuple mobimba ntango mosusu basalaka bambeba toboyi te me makambo mingi mpe basalaka ya malamu mpe ezali tokoki koefasaka makambo nyonso toteke asalaki mabe asali mabe te makambo mosusu ya malamu na periode na yo asali ya bien mpe toko retenir yango mpo esalisa biso na gouvernement oyo mosusu ekoya donc meme gouvernement oyo eza na kisasa kuna nyonso basali ezaka ya mabe te basali mpe makambo ya malamu mpe ezali tokoko retenir soki bango baza su na pouvoir te bakokota na opposition mais toko retenir makambo oyo bango mpe basali ya malamu to reconnaître mpe yango nzambe alingaka ndenge wana fo reconnaissance ezala mais ezali te kaka kokondane ke basalaki mabe basali après ça bolingi oyo efase presque effort oyo bango mpe basalaki ya makambo malamu nyonso tu na gouvernement na bango na reni na bango boyo efase yango ezalaka bien te eza lokola bisaleli moko ya mabe na biso bacongolais surtout baafricain donc yo lingi kaka ntango yo renie ezaka bongo te eza bien te donc il faut tozongelaka toyebaka koreconnaître awa basalaki malamu tokumisa bango awa basalaki mabe bo awa tolobake ezalaki malamu te mais parce que gouvernement moko te kosala kaka nyonso to malamu na mokili mobimba eza te ata lelo oyo ozosala guerre sikoyo ke bapostile bakoma baprésident bakoya opposition mpe ekoya kosala bango toujours matata ekotia bango kaka na kaka parce que eza facile te mpona kokamba ekole surtout kokamba esprit ya bakongolais lokola ndenge biso tozali bakongolais tozala bizaleli moko très compliqué eza malamu te donc faut toyeba koreconnaître quand même effort ou bien mosala oyo esalami ya baoyo baleki comme ça bolingo wana nde kotinda toujours tobongisaka tozaka toujours na esprit ya kobongisa eza makambo ya koefase toute
histoire te parce que d'abord histoire baefasaka yango te naloba yango mbala mingi ke okoko efase histoire te obungisa yango histoire toujours ezalaka toujours histoire ekotikala ke na telle date moto boye azaka mokonzi boye bona bona boye ata boboyi moto yango oyo azaki mokonzi na bato na ye mais histoire ekolobaka ke azaki na bato boye Kondo Patrice Emery Lumumba babelgi baboma ye mais lelo oyo tolobelaka toujours ye alors na baoyo baboma ye so baza vivant eza condamnation bayokaka pasi mpe mpona koyebaka ye balobelaka ye parce que likambo soki eleka bazolobela yango soki ezaki ya malamu sava mais soki eza ya mabe oyo baza bakolo makambo wana basala ya mabe bakoyoka pasi moralement epuis na kati ya esprit na bango ekozala kitoko mingi te yango ndenge tozoloba il faut toyeba likambo ya nationalité epuis likambo ya barwandais oyo tozolobela likambo barwandais biso bakongole tolobela yango trop mais il faut toyeba ke na époque soki toyebi bien histoire na époque ya belge lera ezaki colonie belge congo ezaki colonie belge mboko moko ezalaki congo belge rwanda burundi donc disons que belgique azaki koconsidere bamboka wana nyonso to lokola bakolonie na ye ezaki lokola mboka moko bazokozwa bato na baburundi barwanda baye na bango na shikamini na katanga bakozozwa bato na rwanda baye na bango na kote ya bakongo mpona kotimula nzela mashine ya train bazoyozwa bato na burundi bazoya na bango na congo alors nyonso tu wana ezali makambo ifo toyebaka yango bato babotami me bazali na origine na bango na rwanda bazali na origine na bango na burundi meme na congo surtout na biso na congo central na bazaire na bacongo ekoma kosalama omona na mboka moko boye bayebisi famille moko boye ke non bino ndenge boza wana boza bato ya famille na biso te boza bato ya mboka oyo te koko na bino autaka na mboka kuna to koko na bino autaka na ngola bozoka na ngola ezali systeme ya kikula oyo bayebi kikongo bayebi komilongola na esika bakoko na yo bazalaka bazongisi bino kote bino bouta esalamaka ti lelo donc origine ya mutu na mutu ntango bayebi yango ke oza mutu ya kote wana te bakolakisa yo kote yo outa tozongaka meme yaho na afrique meme na congo kaka tozongaka omoni alors biso bakongole toyebaka mpenza soko otali bie na badiscussion na biso na batelevizio soko otali na basite na internet confusion totale oyo ya koloba boye oyo kuna alobi boye oyo kuna alobi boye non il faut landa histoire très bien ndenge ezali omoni donc il faut na makambo ya congo en tout cas il faut tosala attention tolobela makambo ya congo na ndenge ya bien ya ndenge ya juste et puis tobanda kosoutenir bato mpona intérêt ya mbongo te mpo na soutenir oyo lobi kuna akonomenga ministre lobi kuna akotianga na poste ya pdg boye non tosoutenir bato wana mpo congo e avance donc totia mitu makanisi na biso na congo totia mitu na biso na makanisi na mutu te mais totia mitu na makanisi na biso na congo omoni donc intérêt ya congo il faut ezala liboso ya makanisi na mitu na biso donc intérêt ya congo liboso bongo tokotala makambo oyo ekoya tala sikoyo tokomi na monde moko technologie eza avance il faut tosala très attention makambo tozoloba na télévision na ma internet mpo mingi na kati na biso bakolandela biso un jour tokozala poursuivi na justice mpona makambo mosusu tobimisaka na batelevizio kofinga bato kopesa bato bagrade kopesa bato baqualification ya mabe
mais plus tard bakolandela biso na baoyo basalaka makambo wana po nga toujours nalobelaka toujours biso, c'est-à-dire que na milongolaka te mais biso nyonso tu moto normal alobaka biso nakoloba te bakongolais fo naloba biso bakongolais soki mabeza ya bakongolais nakoloba biso bakongolais tosalaka boye mais koloba te bakongolais mosala na bango te po yo mpe so oza congolais. Alors so totali mingi na kati na bango oyo balobaka toujours babilongolaka seke basenga banationalité kote mosusu omoni eza mabe. Donc l'état alandela bango et puis tobosana te ntango tozoloba makambo nyonso tu tozotalela profesi ya mfumuki mbango ezoloba nini. Bato mingi bazobosana makambo wana yango wana ozomona ke bakosala baprogramme na bango nyonso to ezotutana. Mfumuki mbango amona pasi ya koleka, mfumuki mbango abetama afingama baboma ye mais esprit wana ezolamusa ye, esprit wana ezoresiste ye po ezaki esprit ya nzambe. Mais pourquoi biso bakongole tozokoka kotosa te tozobafue meme professeur mfumuki mbangu. Mfumuki mbangu aloba oyo ye aloba yango tozomona ezosalama. Epuis mbala mingi nalobaka makambo tu eza kuna na kamba wana bomoni eza na makambo parce que soki nkamba ezali makambo te ekoki kokoma na plaire wana oyo eza na kamba te po babisika mosusu po histoire yango nakoya kolobela yango mbala ekoya babisika mosusu mpe ezalaki lokola nkamba wana kote ya bakoko wana ezalaki mais soki esimba te c'est que histoire ezaki respecté te ou bien ezaki faux. Donc oyo ya nkamba ndenge tozobonela yango ezokende donc c'était likambo ezalaki wana ou bien likambo eza wana il faut tosala indifférence totosa denema nasengaki na régie batie na biso nzembo wana oyo nasengaki wana na kasi papa Botamba lelo ata sikoyo te na suka ya koloba nanga pardon otielanga nzembo wana bato bayoka makambo ezala kati ya nzembo wana ezoloba makambo ebele epuis tozomona mpe ke makambo yango ezoloba na nzembo wana yango nde ezosalama. Totika orgueil, totika lolendo efutaka nango te. Mbuta Zulubabela, s'il vous plaît, na banzi bosenga na yo la fois passée tango sengaka na papa Botamba pona tokoka kobetela yo nzembo oyo sengaka tozalaka na yango sur place te kuna na régie. Alors papa Botamba autaka kozwa yango pe ya bombaka lobaka ete mokolo toko yamba yo nde toko beta yango. Dieu merci yo moko pe outi koloba yango. Alors po ete tokoka kokokisa bosenga na yo olie ya tozela lisusu ndenge ozali koloba na kosenga na yo ozwa mwa patience moke. Papa Botamba soki mwa ezali s'il vous plaît betela biso loyembo oyo ezalaki bosenga ya Mbuta Zulubabela po ete tokoka kokontinue masolo na biso s'il vous plaît. Jangenda na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofinga ojolinga sika tokotala nani elonge ngai jangenda na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofinga ojolinga sika tokotala nani elonge Kimbangu na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofinga
baninga sika tokotala nani yeowe mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe ubwakilakinga mabanga ngai nzambe janginda mokomona pasie oyo komona teko bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe nzala maladi makosopana bibembe epai ye bitumba o mokili ye wana etumu na pesiko bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe natikaki bino liboke moko moto akobima te na bandiko ningisa mokili ye kati netumu o bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe yango obakelaki na mabanga balinga balinga te bokolonga bana boshanga libote moko ngai ndengenda nalobi yango obakelaki na mabanga balinga balinga te bokolonga bana boshaka libote moko Merci papa Botamba pona loyembo kitoko siko betela biso na bosenga ya Mbuta Zulubabela. Mbuta Zulubabela na banzi
loyembo na yo oyo lobaki la fois passé oyo tozangaki yango na kati ya discothèque ya studio na biso lelo oyo tozwi yango mpe tobeteli yango nazongiseli yo maloba okontinue oyo ozalaki koloba na bapeuple congolais ndenge bazalaki kolanda yo maloba ezongi epai na yo Mbuta Zulu Babela s'il vous plaît. Merci mingi papa Roger lelo ekomi mbutu nyonso toode tosala boy même si bobanda koloba depuis kala en tout cas eza pasi mpona bandeko congolais mpona biso bacongolais eza pasi bastratégie epesama ebele me tozokoka te totika tovanda kimia tozonga oyo bazolobake tala nsima zonga moto yango nde ekoki na biso bacongolais totala nano nsima tozonga bato tozala oyebi ndenge nalobi ke mingi tolinga koefase makambo ya président oyo aleki so tolandi liloba moko président Mobutu alobaka tata bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko ekosalisa biso na kobimisa Congo na crise maloba wana nkondo Mobutu alobaka mais sikoyo ekoma okuna mokonzi esalaka bongo te mutu nyonso akosala mokonzi te nzambe azowendre kaka mutu moko meme so boza 100 personnes nzambe akopona kaka mutu moko atie mafuta na ye mutu wana abimi mokonzi mais sikoyo mokonzi ya Kongo ekomi kaka mutu soki alamuki na ntongo ale ngai dako président encore lokola bamona eskisenga mpona loba likambo yango eza mpenza ndenge wana lokola bamona président Kabila ndenge abimila na age mpe azalaki nango akomi président mutu nyonso na Congo soki alamwika na ntongo nga mpe nakokoma président tala soki epesa mela na yo te keba kolinga kosima moto te mpo bana oyo balinga kosima moto soki asimbi kaka akolinga susu te un jour mosusu asimba yango eza exemple juste nazopesa mpona kodefendre maloba na nga moto akoloba teke mpo nazoloba boye mpona président Kabila obie nini mais aza président il faut kobenga ye président mpo asali mbula bodi presque 20 ans omoni oyo akoya mpe lisusu tokobenga eka président omoni mpo mpe na bible ekomamake soki orespecte mokonzi te oza na malédiction na yo il faut orespecte bakonzi ya mboka bakomango na bible ezanga te bakomango bapaster oyo bayebi bible bie na bayebi chapitre nini soki eza na matie il faut kotosa mokonzi ya mboka mpo ozala beni soki moto otosaka mokonzi ya mboka te kozala beni te mpo lelo soki otosi mokonzi ya mboka oyo aza na pouvoir te lobi oyo akoya mpe otosi ye te donc seke obanda kozala toujours na malédiction mais oyo bazali mpe totosa bango oyo mpe bakoya tokotosa bango soki nzambe aponi bango tokotosa bango kaka omoni alors makambo mpe ya kofingana totika mpe makambo ya kofingana vraiment epui kotongana kaka congolais soki abandi koloba madiscours na ye toujours fois cite bakoma batu totika nano biloko wana totala tozala na baide moko tobengisa bato oyo baza na baide malamu tosenga bango ke bavanda bameka kopositione mboka etambolaka ndenge wana me biso kaka oyo akoya kongo na biso tusa me mingi bazolobela kongo lelo toyebi bino toza na poto awa biso toya na bapoto kala toyebi bino boza na bino bochange na biso bino banationalité mais botikalaka makambo ya kongo estce eza sérieux te yo oyaka kodiscute na nga epuis tobima tosala débat télévisé mpo yo change nationalité epuis okoma kodiscute kaka makambo ya kongo estce eza ya solo patriotisme na yo eza wapi nationalisme na yo eza wapi donc okima famille bapauvre okende na famille bariche mais olingi toujours koya kolandela makambo ya bapauvre pondu oyo balambi kote bapauvre olingi kaka oya koliango lisusu yo okenda dokuna kende na yo libela kuna bapesaka omo mutu te
Congo mais boboya kotira biso désordre côté musubo zozo mbongo côté musubo na boboya kotira biso ba désordre parce que on yebi que excusez-moi boyebi que tango koyinda côté wana allez osomi no na poto yo kofanda obi ofandi no na poto ozoli ya bambala na yo olobi kuna na kokona nosani non tokanisela bato mpe oyo ya Congo omoni so ochange na yo nationalité tikila baoyo baza bavrai bacongolais baza bavrai bapatriote bakontinue na makambo ya Congo mpo tokodenonse bino toyebi bino bochange banationalité mais bozolanda na makambo ya Congo toyebi bino mbala oyo tokodenonse bino tokutani mpe na nzela osali mpe erreur okozonga na mbanga etengama na ndako na yo ozo comprendre so nakoki yo te meme libanga na kozala ya monene mpenza na bambi yo parce que mpo yo yeba ke nga mpe naza mobali lokola yo mpo makambo ya Congo ekomi bato mingi bakomi kosakana nango donc nga natongaka motu te natangaka koma motu te donc nazolobela mpona Congo mpona intérêt ya Congo mpona intérêt ya bacongolais epuis nazoloba na ndenge ya bosolo omoni donc botika bacongolais basala bamakambo na bango oyebiki ochange nationalité olingi kozongela nationalité na yo baprocédure ezali mais soki olingi ozongela nationalité te tikila biso makambo ya bacongolais tikila biso makambo ya Congo na biso Congo na biso ta aza pauvre ta aza na pasi tozaka toujours bacongolais omoni parce que bisika mpe bochange banationalité des fois mpe bayinaka na bango bino bakoyi biso vis-à-vis ke yo oza moto ya mboka na biso te oza moto ya mboka na biso na mokanda na bapapier toyokaka yango bango moko babindele balobaka yango balobelaka mpe bato wana toyebi alors botikila biso Congo so boyebi ke ochange na yo nationalité tikila biso Congo toyebi bino tobanda kodenonse bino moko moko mpo biso oyo toza bafrai bacongolais toza na poto un jour ezali tokosangana esika moko toluka stratégie nini tokosala na ndenge ya propre na ndenge ya frai bato mpo toyokisa bato nyonso tu na Congo bacongolais tozaka na esprit ya koyokana tofinganaka te tosonaka te mpo totonga mboka na biso très bien na mikolo ekoya mpo bana na biso bayeba tala exemple lokola barabe okomona aza na français ou bien aza allemand mais bana na ye na kati ya ndako bayebiki arabe jamais babosanake baza barabe et puis baza toujours kobomba bainstruction ya nani ya religion na bango ya bamusulman mais biso eza bongo te omona bokoma français na bana bakoma français d'office lingala kuto komona bayebi te kikongo bayebi te chiluba bayebi te swahili bayebi te alors eza ndenge nini wana donc soko okenda no libela kende na yo libela tika biso bakongole tosala bamakambo na ndenge na biso boya kowambrouye te tala lokola nazoloba boye na kanda ezosalanga parce que yo ochange na yo nationalité mais likambo kongo otika yango te na likambo nini mpo loba o te nazaka te eza trahison nga na kofelicite bato mingi achange ne nationalité mpe alobelaka makambo ya kongo te baza mpe aza mpe na bapara na kongo me alobelaka nene makambo wana te pour ne pas embrouiller omoni et puis félicitation na bato ndenge wana me toyeba ke oyo tozoloba lelo bakolandela biso un jour baimage parce que na kala toza koloba nini les paroles s'en vont mais les écrits restent kala leur technologie ezaki développé te mais sikoyo et les paroles et les images restent faut faire attention pour jour mosusu sutuki boye babimisi video moko loba makambo moko boye okangami osutuki et puis baécrit okoki kowanga na yango mais ntango image ezobimaka eza mpenza yo omoni ke okosuka okoma baba okoka koloba te
yango wana namoni ke likamba Congo tomemango na serie lokuta mpe totika na makambo ya Congo tricherie totika eza malamu te egoïsme yo liaka na yo na kudulu mpe lero kobima boyo ngai nazobundela Congo non monsieur madame eza malamu te totika biloko wana makambo tu eza na kamba kuna soki mpe torespecte professeur papa Fumuki Mbangu te eloko ekosalama eza nango te omoni na conférence nationale souveraine batiaka président monseigneur Mosengo te ntango wana azaki soki monseigneur soki évêque soki nani me makambo ya asala na Mobutu bato mingi bayebi yango te sino na conférence wana nde ezalaki Congo po ese libéré me ye na Mobutu babiloko basolola biso bamosusu toyebi yango biloko ya zwapa ya Mobutu toyebi yango abosana teke bato bazalaki lere wana bazali baza kotala ye na baoyo bamona bazali sikoyo bakomika te mokonzi ya Congo totikela Fumuki Mbangu ye moko aya kopona mokonzi oyo ya kodirige Congo oyo nyonso bato bazosala eza bambruyema nalobi yango eza bambruyema batika omoni wana bazoluka na bomoto bazoluka bareni epuis ye cardinal Mosengo soki cardinal soki évêque Mosengo aza deja na avertissement ya Fumuki Mbangu bato mingi bayebi te menga nalobi yango so bolingi lisusu totia bapreuve Fumuki Mbangu se alobaki deja na ye ke avant toute chose il faut bakongole base repentir tolongola mabe toza nango tochange forme bongo tokomona bolamu ya mboka na biso kolia nkita ya biso na ndenge ya propre ye monseigneur Mosengo basi bayebisaki aza na au courant me makila bato ezotanga kaka azocontinue epuis botala bien ntango basalaka biloko wana ntango ayebike kosala malobi omona ye azwi avion aye na poto mpona nini me fofanda kuna parce que bayebaka ke ndenge na provoke boye incendie ekosalama moto ekopela apres ye kobombama na poto eza malamu te eza kitoko te toza na respect na congolais nyonso tu na mokonzi nyonso tu ya Congo ou bien toza na respect na bapasteur ou bien na baprêtre mais so tokomi na place wana quelque part tozo rejete respect wana po bango moko bazo se respecte te omoni et puis papa Botama na kosenga yo discours ya Léopold so na sisiko loba toujours bite pardon excusez-moi s'il vous plaît bite za na lokola na allemand s'il vous plaît tiela biso tangu nyonso soso nasala intervention nanga tielaka biso tielaka baauditeur discours ya Léopold D po ndenge tozoyoka yango bato mingi bafungwana epuis obetelanga nzembo oyo nasengaki yo dernièrement po bato susu bayoka message moko eza na nzembo wana po na kati lere nzembo wana ekobeta bato mingi na kati na biso tokososola po nga kutu ndekuna nayoka nzembo wana nasala baanalyse namona mpenzake eza mpenza ndenge wana mbongo oyo bafutela makambo ya indépendance euta na poche ya papa Diangenda information tokoya kodevelope yango nsima na mikolo ekoya bato bakoyeba mpona nini nalobaka yango nga nasaki mbangisi te me nga nalandaka histoire le mosusu nalalaka te mpona kolanda histoire ya Congo mpona yeba ndenge nini tokokopesa makanisi mpo Congo ezonga na place nango nafingaka mutu te natongaka mutu te na sanse moko ya buzoba me nazoloba makambo oyo eza juste makambo ya solo soko lukinga okoya kokutana na nkolo liputa oyo nazoloba eza ndenge wana
parce que tozolobela makambo intérêt ya bato ya mboka bacongolais na bacongolaise na bana bacongolais oyo bazosouffrir et pourtant toza na mbongo oyo tokoliesa mokili mobimba na bamikili oyo tovandi ya poto kutu bazokipe bato oyo basalaka te bato maladi bahandikape bazofuta bakoka mwa fi salaire oyo ezaliki azolia azovivre mais na mboka na biso toza na nyonso tu koma tozokoka kosoorganize te alors totika biloko wana bozoba soki moto azoloba likambo malamu tosoutenir ye topiksone ye mpo ya bakonzi mpo akontinue kopesa baide ezali nazanga moko te me toza ebele toza na don wana il faut toexploite don wana na faveur ya bacongolais na faveur ya mboka na biso RDC toza ebele mais bazwaka biso na serie te epuis kowelela oyo mpe ayebi oyo kuna ayebi oyebi eloko te mpo so tolobi totia seve ya classe te mais totia seve moko boye ke makambo nini yosala mpona kowelela moko oyo okoka te di okoka te botika mingi na kati na biso bayebi eloko te bilobela ya pamba oza na référence te banga makambo ebanga yo na makambo oyo nalobi soki yo miyebi ke ozali kosala makambo ya mabe na komba oyo ezobene tika ntango yango oyo tika ndeko tika conseil nazopesa tika bakolandela yo ntango yo oyebi ke yo ozwa nationalité mosusu me osalaki ministre bazofuta yo soki ba $15,000 par mois mingi bakokima Congo bakozonga mpe lisusu te na profetize yango na mabe basala Corneille nanga toyebi ke oza na mosala monene ngai sulu babela nazokonseye yo nazokoencourage yo sala mosala na yo na ndenge ya juste nzambe akopambola yo mutu oyo akofinga yo mutu oyo akoyina yo ezongela ye moko parce que yo bapesi yo charge wana yo moko mitiaki place wana te mpo ozala président ya seni sagesse ya nzambe elata yo mikolo oyo makasi mpo odemantele batricher wana nyonso tu bamanteur nyonso tu oyo bakosa république démocratique du Congo balandela bango sivo kokanga bango bakanga bango Corneille nanga kolalisa misu te fungola misu na yo soki meme baélection bakoretarde yango baretarde yango mpona kodemantele bato wana eza kaka te toyoka badiscours ya kofingaka bakonzi mosusu baza kuna baza pour rien kofingaka bango mbutu moi eza malamu te yango wana mpe bénédiction na biso na Congo ezoya te mpo makambo mingi tozosala biso bakongole nzambe alingaka makambo wana te totika na biso donc seni oza indépendant sala mosala na yo demantele bakopose bakandidature ebele bato ebele landela mutu moko dossier na ye fo kolandela senga bainformation na biso bato toza na poto toyebi baoyo baza na nationalité toyebi bango ya banationalité ya bamboka mosusu toyebi bango baliste okozwa yango pesa biso adresse oyo tokotinda bamakambo wana meme na courrier électronique te meme na DHL tokokoma kaka CENI République démocratique du Congo boulevard du 30 juin ekokoma kaka na ndenge ya DHL donc yango nde nazosenga oyo bayebi ke baza concerne te bakontinue kosala misala na bango malamu na Congo bakontinue kosala mosala malamu me toboyi sikoyo bato oyo bazosala mpona mabumu na bango na mabumu ya bana na bango na basi na bango tolingi bakongole oyo bakoya basala mpona Congo dans un premier temps et puis basala mpe mpona kobika ya mabota na bango me toboyi oyo bakoya kaka mpo bango basalaka succès non wana tokokenda na contre na bango
donc biso tokotikela bango lisusu moma te mingi oyo balingi kopose bacandidature na présidentielle na députation na institution mingi ya république démocratique du Congo mingi na kati na bango baza bapaya na mikanda bachange deja banationalité na dénonce yango au effort na dénonce yango baza ebele fo kolandela bango donc nalobi tokotikila lisu temps oyo ayebi mutu oyo aza na nationalité mosusu azokona kotia désordre mpona kopose kotia bacandidature na bango kuna na Congo mbala oyo basalaki wana ekoki me bakokanga bango toyebi ke leta na Congo ezali justice ezali akokanga bango moko bokokangama ata lelo oza ministre me bakokanga yo nzala sire bakokanga yo oyo ebimi na Italie mutu moko andimaki te me bamindele mpe babombaka bango secrétaire so boyebaka bamindele malamu te mindele babombaka secrétaire soki eyindi mundele abibisaka na ye bokobima pardon bokobima bakobimisa bino na mpwasa donc tolela makambo akokona ndenge ya bien tosala choix mutu na mutu asala choix na ye kozala influence te avant ovote tala mutu oyo kovote estce amérite mpenza kovote ye estce baesprit ya bakoko badimi mutu wana kovote te parce que bapesi yo mpiodi bapesi yo t-shirt tomoni yango kuna na Afrique du Sud bakongole mosusu bazokende kozwa ba-t-shirt naka moko bafimboko moko ya moke bozokende kosala babiloko moko ezanga ntina efre patriote kende kuna sacre bapesa yo eloko yo kende oyoka makambo oyo mutu wana kolobela wana c'est bon mais avant bozokende kuna avant bapesi bino batriko ba-t-shirt ekomi corruption morale bazwi deja morale na yo mpo makambo to bakoloba kuna yo ezondima nakoko ndima kutu ke oke d'abord koyoka makambo ya azoloba soki kolia obie komela après okoki komela obie kolia oyoki nano makambo bakoloba kuna soki esepelisi yo mais ntango yo ozwi deja mbongo ozwi deja tricot avant oyoka makambo wana ekomi corruption donc la plupart bakendaki kuna na Afrique du Sud ezaki bato moko bazalaki corrompu moralement eza malamu te mpo na likambo ya Congo eza malamu te mpo Congo eza na 80 millions d'habitants soit disant parce que toyebi na biso nombre mpenza ya solo te moto moko asala recensement na Congo aza te tosupposaka na biso kaka donc nayebi te nakanisi lelo nakoki koloba ke nasukisi wana mbote mingi na mama Rosalie mbote lisusu mama Rosalie kobisa mosala na yo ozosala bapreve ezomonana olobaka no lokuta te olobaka solo papa Roger sili kaka na ndenge yo sili kaka mpona likambo ya Kongo nzambe akopambola yo jeri na biso botama yo mpe lisusu lukaka baimage oyo ezokamwisa mokili mpo biloko tiaka ifozala na esprit fozala moto esprit po biloko mosusu otiaka wana na bagénérique wana bato mingi ezosepelisa bango mpe ezofungola mayele ya bana Congo. Vive Radio Zumel 1000, vive Radio Zumel 1000, vive bamisali ya Radio Zumel 1000 bokomisaka mosala malamu mpona lokumu ya Congo. Nzambe akopambola biso. Amen. Merci Mbuta Zulubabela bandeko babolingo na banzi bouti kolanda Mbuta Zulubabela na maloba oyo apesi biso maloba moko ezali penza riche pe maloba oyo ezali na ba conseil ebele oyo moto na moto toyebi ete asili kozwa par na ye ya kati na ndenge maloba oyo Mbuta Zulubabela uti koloba topesi ye merci ya mingi pe topesi merci na bino ba auditeur nyonso o bolandaki biso na
mokolo mwa lelo pe tolobi bandeko babolingo tokosinga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa na bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Zoumel 1000. Zoumel 1000 Rotterdam et Ndimio. Zoumel 1000 Mama Rosalie Umela Tozana besenga nde ya mwasi Odette Mbongo Mama Rosalie makambu Mama Rosalie balobi yo makambu. Donc ton Rotterdam est confirmé yo c'est que ozali penza moto na kata bato. Donc bandeko nyonso soki Zoumel alobi likambo fo bondimaka po Zoumel akundolaka makambo oyo ebombanga mpenza na se ya mai ya bimisi yango oyoki Umela radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakali na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! yango ya bien Keba Chocho Christian Lusakweno Josar Mwanza Pangi tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha Président Bolise tuzola sananga Beto na beto mosaiko yoyo Luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça. Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Folomona, ebwe, unali tamba
na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino